communication ya lelo ezali mpona tofustiger comportement ya bandeko na biso ya UDPS bayeba ke tozali na pouvoir bango baza na continuité, c'est-à-dire que va continuer le président honoré Joseph Kabila tikaki na nzela tozolanda pasi esi la kambala moko te, il faut malin. On n'a pas besoin de distraction. On doit liberté industrielle et comme le résidentiel. Vous voyez comment on a dossier à l'issue? Bazi Bokondiawa, Dozana Bango, police, où est là géré par Bango. Bami Bomina nous Bango, Bamina police, alors qu'on sécurise Bango. Est-ce que vous avez un moto? Et puis ça monnaie là, et ça pour moto. Tchabo, et puis ça y est, et ça pour moto. Dans ma parole, pour les mamans, deuxième personnalité à Moka, avec un diplôme et un doctorat à l'Université catholique à Louvain. Est-ce que c'est pas ça, Bala qui s'en moutou, il y a un diplôme, il y a une université catholique à Louvain, à l'IDPS. Bande Konangai. Bondala Fileona. Bondala Kamwa Moutou. On a dit Koloba, liboso ya siège. Il y a parti politique wana. On a dit Kofinga, maman. Il y a des Baokanga, Orelibam. Et comme il y a Kokanga. Ndebola biso Henri Magie. Ada na boloko yo akonane pour na 200. Na eloko moko asali te bandemonaka. Boye bakanye pour nini? Bakanye pour na balobi asali offense envers le chef de l'État. A outragé le chef de l'État. Bande konanga etikisa na bazawa amaule Ama alela kokodoko Chabo Malembe Obasuta Akosonga Kabila akosonga ye Nayekonga naye Akosonga Kabila okosonga ye na yekonga na yo okosonga Kabila okosonga ye na yekonga na yo okosonga FCC tokozonga ye na bokondi na biso tokozonga Kabila
rais ozawapi rais ozawapi alelo maboko mpona Congo, maboko mpona Kabila, maboko mpona Mama Mabunda, maboko mpona jeunesse kabiliste. Na yango nakosala bino beaucoup d'attention, beaucoup de discipline. Boyebi na mboka oyo ekomi soki bovandi bayoki olobi baokanga Cordon Chirac. Boyebi na tv baokanga colonel Jocelyne ya Bamelo Rouge. Boyebi na tv baokanga Aurélie Bam. Ekomi kaka kokanga ndeko na biso Henri Magie aza na boloko oyo bakondane mpona 2 ans na eloko moko asali te bandeko na nga. Boye bakangi ye mpona nini? Bakangi ye mpona balobi asali offense envers le chef de l'État, a outragé le chef de l'État. Mais ngai mutu nazali koloba nazali avocat bisika tofandi ya bakabina baavocat mpe yali infraction wana ya offense envers le chef de l'État ezali parmi l'infraction oyo exigeaka au préalable plainte. Ifo mutu afunda yo, fo mutu aza lese afunda. Mais Henri Magie ana kasho bandeko nanga président de la République atikala kofunda ye te. Batumoka balamuka akesonga biloko bana na ye bakanga ye na nzela ti lelo. Est-ce que on est état de droit? État de droit? Est-ce que Barabas na Jésus na alaki mutu malamu? Elaki nani? Batu ya mokili baponaka nani? Baponaka Barabas. Lelo oyo toyebi ke un civisme est commis dans mon canabiso, le voilà, il y a un monde rail à développement. À l'école, Boli Bisangai, Botala, Patolo, Botala, Maman, Oyo, Azalewa. Maman, comment c'est? Maman, bonjour, maman. Maman Janine Mamouda. So ça qui peut CV na zawa. CV na ye ya ngwana. CV na ye. Mama oyo atandi kelasi na mikili ya poto na Louvain Université catholique. To beta mama maboko. Maman Janine Mamouda. Fierté à ma maman. Biso tozali babantu. Soki botelemi awa lelo ezali parce que basimbilani. Est-ce que sans maman tozalaki tozala? Bandeko nanga tokomi wapi? Maman, à l'occasion de rien, yo mutu oleka ata na avenue ya école primaire te. Okanga ata photo na école te. Ozofinga maman oyo atangi na Louvain. Et puis bozoloba ke nzambe apamoli olongoli costume. Nzambe apamoli bino koleka maman. Deuxième personnalité ya mboka avec un diplôme ya doctorat à l'Université catholique à Louvain. Est-ce que maman azala yango? Balakisa mutu oyo ya bango azala diplôme ya Université catholique à Louvain na INEPES. Bandeko na ngai. Botala video wana. Botala kamwa mutu. On azali koloba liboso ya siège ya parti politique wana. Azali kofinga maman. Une femme mariée, mère des enfants, plus âgée que moi qui vous parle. Dans la famille, elle a dit qu'au fin, mais injure publique, diffamation, et ça, infraction,
normalement, ministère public, il faut se saisir d'office d'Ayango. Pour la ligne, il va magistrat dire parce que c'est la plainte. Et là, l'infraction est tournée ordre public. Il y a un moment où vous allez parce que vous allez laisser, vous allez incommoder, vous allez toucher. On ne peut pas porter atteinte à une femme, même la moindre. Maman. Tout ça va partout de Bolagaï. Maman, merci. Maman, merci pour la eau, ça dit pour la gaï. Maman, la zofine, qui n'a 9 mois dans les mots. Maman, la fille, qui n'a 9 mois dans les mots. Maman, la fille, qui n'a 9 mois dans les mots. Ce pays ne peut pas se développer avec ce genre de comportement. Chers camarades, on est descendu si bas que la terre. Est-ce que c'est le changement qu'on attendait? Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant avec le président Félix qui est au pouvoir? Est-ce qu'avec ce qui se passe, il aura le courage de laisser le pouvoir? Abolina a se maintenir le pouvoir comme un dictateur. Parce que quand il y a ceux qui n'est pas le voilà pourquoi il y a lieu d'encourager Joseph Kabila, qui, en dépit de sa gestion, depuis le leadership naïe, il avait l'armée, il avait la sécurité, il avait le peuple. Parce que nous devons comprendre que le peuple a dit à Joseph Kabila, mais a dit qu'il attends ma paix à Goya Salaki. Maintenant, l'Afrique n'a pas la biso. Atika Bogoti, Logola Joseph Kabila. Est-ce que Moutazali? Est-ce que Moutazali? Est-ce que pour ne fils que ça, il ne mérite pas respect et considération? Bon. Biso tozalaki na kati ya libala olobi ki tobota te tolobi non badifficulté ezali diamant ekiti baminere ekiti guerre na este ti olobi te mwasi abotaka yo nde okoka te nakoka te ndenge nini nalala baso na butu te natambayaka mpo bota yo olobi te okoka te bon ça va bapesi yo mwasi yango bongisa ye kasi te eza bongo te boyoki état de droit bazokanga bato bozoka yango tolobi président azokanga bato tozoka yango bongo mpona kotonga banzela eza problème mpona kobongisa ta victoire kaka yango eza problème. Nous devons dire la vérité. Ce pays a une dimension continentale, n'est-ce pas? Il faut un temps. Nzambe oyo aza likolo na pouvoir nyonso. Est-ce que vous avez un prophète moko pour aloba nyonso oyo akanisaka na mutu na ye? Chaque prophète ayaka na mission na ye. Eza bongo te. Joseph Kabila asali musala oyo Nzambe atindaki ye na mokili. Atiki. Mais azali opérateur économique. Eza politique. Lelo oyo bandeko na ye bazalaki bakandidat. Peuple a voté bango. Alali ko continuer. Mais yo metaka libaku Kabila. Ozo avion ninani likolo Kabila. Okita pine moko ya te pona ekita Kabila FCC. Kabila FCC. Mais bande ko ngai tokomi wapi? Communication ya lelo ezali pona to fustiger comportement ya bandeko na biso ya IDPS. Bayeba ke tozali na pouvoir bango baza na continuité, c'est-à-dire que va continuer le président honoré Joseph Kabila tikaki na nzela tozolanda pasi esi la kambala moko te, il faut malin. On n'a pas besoin de distraction. Bon, on qui Joseph Kabila a undaki pour la kimia avec même le pouvoir à Kabolaki. A China Bayaka, a Togo Mandela Moukete.
Américain bayaki, basali moté. C'est-à-dire que Mouké Kabila Salaki. Nayango, toko tolé lisusuté. Malgré mon condamnation à lobby, toke la discipline, to soutenir coalition, et puis je vais vous réitérer cela et que biso bakabiliste, biso jeune kabiliste, toko soutenir l'institution ya mboka ti na suka ya mandat oyo. Toko soutenir l'institution président de la République. Toko soutenir l'institution parlement. Toko soutenir l'institution gouvernement. Toko soutenir l'institution cours et tribunaux. Et puis toko soutenir coalition. Pour la ligne, sagesse Yahweh Salomon. Ce qui est le but de la Bango, toko perdre, puis toko perdre. Bango pendant 38 ans. Bango Sanaka na Mokulu. Vous voyez bien, non? 91 to Piyaka Mboka Oyo. Vous voyez bien pour la banane? 93 Mboka Oyo. Liberté industrielle et comme résidentielle. Vous voyez bien pour la banane? Bango Bokondiawa, Tozana Bango, police, où est là géré par Bango. Bango Bomina nous Bango Moko, Bango Mila police, où est là sécuriser Bango. Est-ce que vous êtes là pour moto? Et puis ça monnaie là, et ça pour moto. Tchabo, et puis ça y est, et ça pour moto. Discipliné pour la Mboka et que les limousons. Baye Baosala Mokulu, Boemi, Boli Sangai. Moutouassali 30 ans de service na alimento ba Congo société mususu. Avant de beaucoup de casier. Ce qu'il y a 8 ans, bateau la casier avant à casier boy. Oui, ce qui a sur les têtes, t'as pas monté là, on entend là les limites. Pour les ça il y a moto comprendre les bandegona. Ba oumeli na mugulu, ba za ka réunion. To kuka. To kopanda. Ada wande, ada we ba mesana. Yango Sengi n'a pas conduit à partir à IDPS. Ça un travail pédagogique parce que pendant la fauteuil présidentielle, le président de la République, Félix Tshisekedi, a besoin de la paix pour la Akanisa, Mayamalamu pour la Congo. Merci beaucoup. De continuer la discipline, de respecter vos Kondiamoka, de respecter l'institution. Mais to permettre de sous-souter, ma fille et maman, il y a souka ya moyo. To beli maman matoi. Maman, to ko babo la maman te, CV. Maman to bilini? CV. Maman to bilini? CV. Maman ta yobi la université catholique nini? Ya Louvain. Ata yobi. Et puis Alali, présidente de l'Assemblée, deuxième personnalité à Moka. Bonjour la Bango, Bataki Moutona Bango Mokwana, Balomole pour les compétences, vous voyez bien non? Est-ce que dans le milieu dans le milieu Mabé, toi il m'a dit ça dit Bali. Ok, on va mater la Boyoka, on va mater ma Bondima, on va mater la Kabila Beta Maboko.